Est-ce que mardi wana rotonda te est-ce que kosangana ba vie eza kosila na bango to eza ka resengaki po basangana facilité ba vie baza na oh yo kana iso net yo kana iso yo actualité mikolo na monde na minute au monde tout ça et ça ils ont isolé l'événement le 30 juin. C'est tout ça tout ba massa tout mais on ça ba nina ba ko na ba ça wenge on ça génération donc il ba vie ba aussi là ba ceux qui baza et baza vie ba on ba aussi là bazali po baza ba ebindule et puis ba faire na mankamu et puis baza na ba jeune siko bato balobi ke no bula ngo eza yango ya faire regola mutazo ki bula ko bengisa ba ancien collègue na ye mais faut poser la question bien comment le peut so ayi so makambo ça ko ya rato tuna est-ce que maman so ma tête la mo na kisa ba buyema l'idée faire regola so ki ya ko benga pe bana mai na ye ba ancien na ye tu ya wenge musika maison mère ba Bill Clinton ba sele yo ba Emile alias ba nani tu ba mabeyala so les sale pe ba nous ba vie pe ça la bango ça ba loin de là one is a look about the banda de Akala. Is that the Kamutu, the banda Kala? The banda Kala, oh, mais is a little Bassama because Mama du Jabi, the gun put there will be ma. No more absolutely, I never had it. I never seen a magazine to be so about Basso Margaret, to lose a PCBG wing by Jen Kuno to also. Boya ngo so boya ngo zamta bisa izanti madame izama trop si monka boya loka bongo o ba tranche ku basalif ke ita baye ba nani ba Peter Michael Jackson ba register wana ba ye pona makambo boya ngo so yo boya ngo bo si monka génération ozomona ba tozomona eza wenge o mona ndenge stade de Martyr wana ko reflet ba. Loin de moi, Koboya Idoyo ya Sultani. Rien que ta beauté suffit pour mon bien-être. Ah, quel prix dois-je payer, Francis, pour t'avoir? Kalombo, Hortense qui t'emmène, Paul Babadi. Bala, 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 nayo, yele. Donc, on se di nouveau à Kinshasa batu na ngai nini maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie batu na ngai eza wapio na bandel mola entrée à maman colonel au Poussani Moukié aux Amobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi à Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te et suki kaka na maison d'habillement te lounge bar et ça awa et sika bana bandal nyoso bakobanda koya kozwa man kopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalunga c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pour na visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pena lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps au mon terrasse, moi il a moi ni nez à la kaka. Check. Qui n'a Guignamba toujours. Prêtre. J'ai Mikolo Ezao. J'ai Mikolo London Place. London System. Ah oui! Maison de Biema, London, in Kinshasa. Ya Madame Carole. Oyo, aye kolati sabana Kinshasa. Bilamba ya poto, ya solo. Awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani
Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Mwana benda idéologique mouchi pour faire que petite partie di nekele ou les bas tout là par rapport mon appel là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Boba qui c'est la Ramon la papa SKK di bana papa SKK tout bola muka. Merci beaucoup na batu tout bola muka balobi ya bino yango Toumba TV bandi ba warrior bola muka ba gladiateur de fer ego là bosa la kola muka bino yango les spiritas d'héritier watana. Merci beaucoup na banzoi bana tous les vrais tous de papa chéri bosa la kola muka ya bino yango Toumba TV officiel bandi. Merci na ba tout bosa la confiance. Merci na boss de boss Pablo Kini balobi Pablo Kini balobi despensa balobi defoité les grands déclarants wa kanyangolo simbi le bateau de commandement. Merci beaucoup na ba tout bosa soutenir. Merci na mbutamuni koko ya lunda balobi mbutamuni koko ya lunda bouchelenga dani dende le Real de Madrid azaro la muka bouchelenga yi Alex Fumunti hymne national lazaro le labongo yemoko ngaye tchachomba la kashogi l'empereur. Merci beaucoup Naya Laurent Sokoko balobi le camp pétrolier oyo toujours besoin de soutenir Yabino Leki Zakari Mwamba 7M encore et toujours toujours awa kopesa bilengi. Merci beaucoup toujours awa balobi na la crèche balobi awa la commune ya Kalamu na quartier Matonge la crèche ke Nansango derrière moi ezabongo inter Matonge et sika masole zali lelo to robeta lisolo na nani lelo to rotumba nani. Merci beaucoup affaire Wenge Sangani Wenge 4x4 Sangani. Est-ce que marti wane rotonda te toko tumbelango awa lelo ingaye bouchelenga wala lidi grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbaye bouchelenga Dario qui panga gaso Schengen azala kola muka bouchelenga Pablo Kitambala patron maison qui t'aime service. Merci beaucoup Joyce ma foi la motema maman Fleur Ilengisa balobi encore et toujours de fois la katabela on merci na papa Théo Mouken la patoche oh lelo to robeta lisolo ya Wenge Sangani ouera jibe hier bazala ki bongo na plateau même plateau avec Yemoro Mami Lela na Caribou variété bazala ki Didier Masela Oueranson Jibem Piana bango tout bazala ki wana l'autre est-ce que ko sangana ba vie eza ko sila na bango to eza ka senga ki po basangana l'autre découvrir to beta mo lisolo na César Zakoko balobi Zakoko nde to ko solana pe to tumbana awa lelo déjà Zakoko déjà azako kotara. Merci beaucoup na batutu. Merci na big manager balobi héritier Mvuki la crèche balobi des fois oh ya fandisa ma solo ami ya ba journaliste ami ya artiste musicien héritier Mvuki des fois déjà Zakoko je ça encore et toujours yo fona maitolo beloza yo ça bena fo na mati selo bena faut tige yo bena long jambe poussana ko yo bena za long jambe faut bena tige za likolo elle est sorbonnier on a attisé par email motopamba sur l'hôtel papa chéri sur l'hôtel Persaza père de famille Konzaba Wenge donc le leader des leaders talara les leaders quand le leader des leaders oboyo sel mukili na papa chéri ne manka mukili ça ne on a de changer moi ça si Zakoko ouais Zakoko lelo je sens Zakoko au bakebele ba hôtel à travers le monde ba c'est bon éparpillé ba boss Pablo Kini oui Dispanta boss Pablo Kini au bon les grands déclarants à simbi bateau commandement na Angola na baza Rolanda yo ba Monique Kasse Momo Kassi présidente de toutes les femmes qui n'osent pas ba Rolanda yo ba Thierry Betou baza Rolanda yo conseiller si mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le Vendou de Rennes président de l'association qui c'était de Bretagne baza Rolanda yo lelo to solana nous koyana yo BCBG. C'était en quelle année où il a embrassé sa carrière professionnelle à BCBG? Mais il y a travaillé Toumba où il a découvert les sous. Au moins, il y a BCBG, il y a Zénith. Après, il y a Zénith, il y a Zénith.
biso nga sikoyo na ye oyokokota bamaster bapipi bapipi wana nakutaka badidi kalombo baarmand nakutaka bayondi bazigale nakutaka bato ebele bamaster ntango naya kosala nayaka wana nayemba basala so test na fina biso mwa azalaka wana mouvement BCBG eza na mikili wana mouvement na mikili bapipi baotravaille na base kamina donc nga aza otravaille mpe yamona emebwanga kaka nde ezalaka moto travaille mais après naye kovanda na bi te fona kende ma grand mouvement donc nango nayaka naye BCBG parvient na ngai ya benche lotadila ye natikala responsable na kin baolandela banouveau recrue bazwaka baobenga bapipi naso oyebi histoire bien ngai mpe nayaki nasanganaka na bango tosanganaka wana naye kokuta bango déjà batravaillaka ku tobetaka zénith wana na place MCT torepresentaka yango na kini cestadire ezobetama kuna betanga biso sikoyo toyei kobeta yango bavie bafanatique ya BCBG bavie na biso bazalaka na biso baya boki basakela bato alar tozali na bango basalama non il faut bapeti oyo mpe babeta mpo basantaki boulot déjà ezalaki kitoko yango tobeta yango mpe ezalaka mpe tivundu donc cimuka nde papa Chéra lobe ezalaka kuna zenit ezobetama bino mpe ezobeta yango siko mpe awa nzembo kutu eyimaka la vie c'est comme ça la vie c'est bon il faut du courage nzembo wana toyembaka yango mpe nzembo nga nayembaka po ntango noyaki bakomaki de après babeta mais tellement bamasa monaki non masa azoyemba kwaka na dolin na pichumina bavie babi baklasaka biso mama toyembaka nzembo wana sikoyo yo ntango oyaka osalaka test na nzembo nini non wana ntango papa Chéri bauti poto baye nayebi biso dete ntango awa avant baya tosalaka test na nzembo wana c'est comme ça c'est bongo il faut du courage toyembaka yango wana papa Chéri baona na mikili ntango papa Chéri azongi na mouvement baye sikoyo kini bafonamaka bapeti wana kaka ndeka torepete na bana kafe bayebi torepete na Milouz bayebi biso toyano bamusicien oyo bafanatique torepete na Milouz wana papa Chéri ayaka rep ka nde ezalaka bina yo kana bapeti oyo bozwi banouveau requis po bayebaki déjà bayondi baarmand biso bayino biso toyebi après aya koyoka mpe ntango aya koyoka mpe biso toyemaka nzembo ya chanson papa Chéri oh yeah kokoze chouchou papa jenomanga asa gentil non bapocalypse dongo baosepela bayigo nzanga mobutu baosepela chant nasalaka te sesiko nga naza deuxiémiste barito nabetaki siko vokale ya bolingo ezali mpo na mbongo te batika kotungisanga mpo nazani eloko te nakamwe papsone isebonga nga nasambwa na nani nga nalela sulutani mokonzi ya bawenge papa Chéri afandi wana donc bafanatique ya kari basenga mabis wana papa Chéri oyoko kamponi bazalaka bacakulenda bachef gouvernement alempela bazalaka donc air wana talaka mouvement ndenge ezalaka air wana baguerre wana mais so meki bazorepete na nini boye biso sikoyo orepete na rasamba biso torepete na Milouz donc jour wana rep wana ebougeaka donc na s'exprima kitoko basepelanga basenga mabis et puis toyei kocontinue kolobeta wana na babac populaire tobeta wana basponsor na biso ayei kospose biso oyebi tobeta banduli na batriomphale mokilelima papa Chéri atali non bamasa wana bakendaki bapipi bakenda babeta bersi biso obetaki te siko bamasa to bayaki koya okutani mpe na bango baye kosala mpe test bacomprendre ke zako baza wana totravaille mpe esaliki papa Chéri apesi biso chance toyembelaka Francis Kalombo oui tokoya wana parce que faut expliquer bato parce que moni tumba TV eza chaîne oyo lelo bato bazo découvrir mpe quelque makambo na kati bamonake non c'est-à-dire moni ntango oye papa Chéri azalaki na poto ndongo expliqué na bakebeta zenith yo azalaki na bapipi après ezalaki voyage susu oyo papa Chéri akendaka memaka bapipi yo oyo bakenda wana soki yo ozalaka me otikalaka me natikalaka bamisu nde bakendaka nde bake mpe bakima batikala mpe na poto batikalaka bon batikalaka na mikili eza na barezo batikalaka na mikili biso totikalaka natikali na kili ti mouvement mpe ye baye mouvement mpe ye baoki esika bakenda biso bamikili natikala ye kaka nazalaki nanga pasia kaka toujours nayaki nanga naye bon jour ngo nanga ebeta nayaki esprit de travail kati mpe jour ayokoka ntango
bauti papa chéri auti mokili ayoki biso wana ayoki biso mokili epuis motala ah bakosa bazoyemba pe papa chéri Parce que Nono Fuji, Mignon Abraham, Gino Capore, Jequalize, bango bayaka kokuta yo déjà na mouvement. Oui, bango bakuta na bayebi po tozali so tobeta ba concert na bango. Papa chéri RB na biso po toyemba moko RB na sa ko yaka na équipe. Ah yo nde sono ma équipe. Ah mais oui, ba Equalize, Mignon Abraham. Ils ont mamba ko ça dé. Nono Fuji yo so kumbela bango. Eza vérité o ya kondima tem ta kumbela orchestre ya papa chéri na te. Mais ko ande bazo benga ke sa ko yaka na équipe bayebi ke équipe po ba yesika ba nouveau écrit. Yo déjà ya gida mbiaka. Des amis ça on a baryton ya osaranaté. Donc tu avez travailler na bango l'esprit d'équipe. Donc ezaki papa chéri so na ba bango moko. Rabinga papa Zako koyaka na équipe, tant pe dans une équipe. Des fois des fois d'autres travailler fort. Esprit de travail mais ça là on vient bien avec ce monde na mutu moko azoya pas ko s'exprimer, mokili c'est là, tu ça li que papa abi non après si biso chance de to yemba na Francis Obiso tant pe to yemba mokili confirmé, ça dit boye ko yemba parce que après cette chance bo sali nzembo moko boyembela ki Francis Kalombo solution. Emmanuel Imambolingo eleki monto ekumbi ngai yo mbisi nango se bolingo Francis Kalombo ekomema yo mbisika oyebi te o wana kera nzembo wana kera nzembo ngam na sala deze na kera wana est-ce que yo ya siko est-ce que na azali Venise azali la ligne royaume de Seyambote mami Estere Lionzo mokolo mokwelongo na baninga sakoko wana so papa shekakanga kutanaki na mbestino bilele asengaki ambondela mpona mbiso nowenbuya nasengaki mbongonga nasengaki belistone loin de moi koboya idoyo ya sultani rien que ta beauté suffit pour mon bien-être ah quel prix dois-je payer Francis pour t'avoir Kalombo Hortense qui t'emmène Paul Babadi Mbala 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 na yo yele donc on peut voir ça inspiration mystique ça dit vocal le ça dit vocal et fan de Kemba papa Belelisa koko il est confirmé après na souka tant de mbi na souka suna yembaki quand tu n'as tindi alléluia alléluia amen yende espoir Africa bon quel rejouement parce qu'on a temps moi yende espoir Africa na yende espoir Africa voilà Christian Subandi de la patrie on a aimé c'est mon bouc de la patrie à Tombouana Dede Bokeli beta mamboko pona ye Kalombo Francis beta mamboko pona ye est-ce que on est premier peu vocal na yo sala na wenge premier vocal na sala na wenge na ba souvenir na ngoti sikoyo ba benga kaza koko eloko donc ça ba talaka BCBG a grand mouvement machine à musique donc quand les papa je ça ba œuvre donc doit savoir quoi ça te mablo ko wana etikala est-ce que deuxième vocal le rosala na bombe ni pe na nzembo nini wana ba reconfirmation wana ce que ça na libéré école wana donc akambisi nyondo na kata states chéri mo ngabia ngamo makasi ba leader leader Rigo Simba alinga mablo makasi ba nini ba Celestin Masikini basa na kata states ba linga ba vocal fo ba ya Dede Bokeli ba Desaf Mikui Desaf Mikui ça on a donc ba Chico Ferre en Suisse le conseiller Thierry Betou toujours vous comprenez ba la vocal na sana lié pour na reçu ça ba recruter ba komba ba si vous êtes na komi ça laisse vocal ya libéré na komi lokola mpani bakanga na vélo ata ememi loso masango merci na ngo na fulu bakakoli jaki okongo lokola lianga na Équateur batanda ememba yo mipiko lokola fu mwana wenzaki kwiti sango pe panzana lokola popete na maboko ya papier mongo Franke Bondo
Patrice Kafoua, Didier, c'est sa pichoukani, j'ai camine. Moi, c'est au forêt à libérer. Oh, on a ce qu'on mais si on va dire qu'on va balolango, na concert. Nazolia, on a ce qu'on inspiration. Tant qu'on peut dans l'andoulé, Nathalie dit ah, bah, c'est ben vocal. Oh, le fond a bac ça sous moi. Et puis c'est notre inspiration. Nazolia, nazomela, nazola, t'as bien. Ndakonanga partout et ça coûte tout climatisé. Mais naza namposa, namona Paris. Papa Chéra, pour Talara vie mon grand chanteur. Moi, ça peut s'en répondre. Okomona, azon c'est na desi. Namona ki namona États-Unis. Okomona, namona Suisse pas baebi. Si faut kalwana sala ke mikili, aketo ke no pe mikili. Quand on tient mikili petit ça na bisayo. Ndé na santa vraiment que ah pour image ezali si ndenge mokili sepela ka tous passer na plus donc papa Chéra pesa za ko passe na chema mobi mokili sepela to beta non to tamboli ta ka ta musa to tamboli ndé to ko songa donc yo ki mara na hotel et non yo ara na pula travail yo ki na mission de service donc na mission de service et puis jamais aucun mandé aucun pourquoi so tu m'as secoué musala ngolo ndinga moto si musala ngane tingana musala musuna sala rata musala musuna na yibi tingana za liste musicien artiste na la tout wana et puis dans un grand mouvement PCBG machine à musique papa Cyril va simirumba azo contrôler ngo so yo ki ba komba o ka ba péage de game ozo ka ba ba Germando ba Chouila ba donc ba omba donc ba blog ese chef d'œuvre ba kine bouger ba mulolo donc ba nzimbo eza ebele donc eza blague idée donc eza sentiment danger ko beta pembeni ya Motopamba et puis Motopamba valoriser petit na eza pour continuer ko valoriser petit na pour savoir faire ya petit na donc on est là toujours. Mais après, vous voyez qu'on signe des titres, mon équipe va signer ma code morale, tout, Chéran levé et tout. Papa, alors côté toujours, moi, il ne faut pas vous aller une grande vie. Ouais. On est tous dans l'équipe, on a tout baillé dans ces papa Chéran. Si. Tiens, vous pouvez tous bailler un mot. Yo signera titre nul. Amour infini, na mbela if qui sont sukana melopé. Donc, nous sommes en train de là en car. Vous comprenez, donc, là, j'ai appelé ça l'opportunité. Na payaki na okara avant toke mikili elaki teke toke mikili na payeka wato na kelaki na yaki su na jip mais tant avant na ke mikili na payaka ya kara mikili alors on est déjà na casa beaucoup ti après toke pe non quand je dis na na ki après to na kene yaka su na mususu déjà moi ça va bien m'intégrer to rôle de la montée non plus ça va moi ouais c'est ça amour infini une belle chanson ba c'est plan na ngoto sikoyo abengaka donc ça l'appelle Diona Motopamba, puissance, grand chanteur à Congo, on a un confirmation, blaguité. Il y a une marque. Si vous pouvez concert dans ce live, vous comprenez que papa chéri. C'est moi qui fais son mais on a avec dans la monde des Diona. Nakolobate, nokina, Yakobi misa dit n'importe quoi. Nakomi lokola montoya, langue masange pourtant litanga. Ya alcool na gorge nanga eleka, nkate molendo sakombi. Na langue l'amour, alton na tina langue l'amour. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Papa je répète à peine à tierce. Na langue balinga ya na yaka, isole pa ya bayaya. Ça la plus belle, qu'est-ce qu'on a dit? Na langue balingo ya na yaka, isole pa ya bayaya. Donc ça la souka na ba répartition ba quoi. Souka na dio. Et puis tant que bimaka, bah sur internet bandi siga, question de réponse en paix. Le général Defao. À quoi ça la commenter album ya son série à l'obien tout cas na l'obien son série na secret na nzembo albaki ya parti Bologna a bien secret na nzembo na dit amour infini ya Zakoko Diona donc dans la grand prêtre de la mystique on se montre Zakoko toujours lelo Zakoko idole na yo ya koyemba tout va être des émissions il y a personne il y a deuxième fois na c'est une question menée en question de repose en paix mais au béton ne pas Congo le son sauté mais il y a idole na ye travailler par correspondance bon
yo soki coup par correspondance soki mpe ngenge Kinkester afandaka na bandal na timasa bakoma place akoma na libuzi biso toza na bandal na lui mama na bandal séparé na place kambote ya tro bakomi nyonso donc bacambodge balitonge bakave bana selmo bana bombo bana chango Gombe Barumbu donc bon marché par-ci par-là Likampa place bambote ya tro si et puis ça te fait la minute événement sur événement ça Nicolo ouais ça dit tu y a une affaire à événement lelo papa chéri au salaire moi requis au rekilaka et après au raison à l'issue na kata BCBG bayambio parce que yo kendaki na yo ozaki no mutabilo baloba te o le kato finga to déliqué to nini lelo zonga sous BCBG ozo continuer balle de match depuis fanatique bazar osé la balle de match le frère de papa chéri ba somatadi Banque de France moté Marinel Ngindu papa na Dorcas Marcosis Padlen Matadi ba champion funzen américain au Congo ba Rosmi Kouvangi ba Cristiano Monto ba Rosmi Kouvangi oyo auti a fraîchement Atlanta moi ça batu ya Kovo o ba yeko sala mariage vraiment merci beaucoup encore une fois de plus félicitations na bino pe ba Eva Tumbaka Lombo ba bimo conserver so contrôler verse wana ba lombo ma concentrer sur le grand esprit dis ça que tu appelles la passe Tanzania si siko ba tchara na mabonde bazar wana ba vraiment Fabrice siko lelo komona siko yo kozonga balle de match ti lelo bato bakozelango bakomi patient ya koze la balle de match est-ce que yo confirmer batunini lelo sous c'est commis wenge 4x4 tout ezongani est-ce que papa chéri continuer à roter la balle de match tout azo se focaliser na nous na ndenge basangani balle de match maman mutikali ya boss la joue papa ba wa bari bobo donc on a route base na ba vrai base na bango balle de match ba c'est la mo calme ko de bimana est-ce que yemi la balle de match mais na roloba trop te bat ba komona ba surprise mais tala ka on za grand mouvement balle de match ba royo ka mangue roloba trop te ça grand disque monene on ça na ba royo ka za ko ça on a participé na kata masolo donc ça grosse affaire dans les professionnels Muchimu du sayo ba royo ka balle de match ça bon mongo ba ba c'est la casse il vient à monter dans le nom le bureau on ça et puis mais parce que comme trop focalisé na yango parce que ba ça là moi wenge 4 fois ils a fait ça la bon ouais il faut ba grand prêtre bazo les gagner bazo le ça bon et autant il répète ça première édition ne pas tout le monde ba papa chéri mon première édition et puis deuxième édition pe rozala quand ba aussi ça on a dans l'entreprise na mais est-ce que comment on a n'engue ba vie ba sangani eza ko sila na bango te to ba vie ba sila ndeni ba vie na ba silité ba vie ba ça na oh yo kana ibso ba net yo kana ibso yo actualité mikolo na monde na minute au monde tout ça et ça ils ont isolé l'événement le 30 juin oui 4x4 sangani 4x4 mais ndeka pena bula ngo ezaki déjà génération na biso to za tout ba massa tout mais ba sala ba nina ba kwena ba ça wenge on a génération wenge mutu donc ye ba vie ba aussi là ba vie soki ba za vie ba romba aussi là bazali po baza ba ebindule et puis ba pena mankamu et puis baza na ba jeune siko bato balobi ke no bula ngo eza ngo ya faire regola mutazo ki bula ko bengisa ba ancien collègue na ye ya wenge musika maison mère yango ba fepe ba talga bité tema to mo ko na aussi là sika to sangana to se longo pe la musabiso ni ba miswo pose ba question bien comment mo peso ayi biso makambo za ko ya rato tuna est-ce que maman zo mo tala mo na kisa ba vraiment des hommes vraiment c'est selon batou mususu pe ba olanda bi l'idée faire regola zo ki ya ko benga pe ba na mai na ye ba sien na ye tu ya wenge musika maison mère ba Bill Clinton ba sele yo ba Emile alias ba nani tu ba mabeyala sur les salles peuvent nous va faire payer ça la banque ça nous va loin de là on est ça et le ka ba vie banda de kala ils ont les kamungu tu les banda kala basangana te oh mais ils ont basangana te kasi muta maman du Jabi les grands poteaux ayo bima ba sololi ba condition tout ito kona eleng yango zo mona makambe ça bo ozo comprendre ils ont que au poso ndenge oh ba vie bata idéologie ko dia danger ouais biso nous tout monde biso ba jina ndenge ba tete on va nous na manga zo mona nte biso akolo baso manque mais idéologie ça
eza BCBG wenge bagene mpino mona tu baosa makambo ya BCBG okoboya yango toso oboya yango eza muta eza ntima donc eza mato ntimwaka oboya eloko bongo oyo baétranger kuyi basalif keita baye banani baproducteur Michael Jackson baréalisateur wana baye mpona makambo bongo yoki eboya yango so oyo oboyi nango bo ntimwaka me makambo eza deya danger deya natalaki bapeta balekaneka oyo okoboya yango mwa misile mo eza nekotake oyo okoboya yango misile eza nekotake moto bakambuye makambo masolo eza kitoko génération ozomona bato ozomona eza wenge okomona ndenge stade de martyr wana ekokorefle bato eza biso mo tobeta stade de martyr neti nga aza koko nango sevantete nga nabeta stade de martyr oyo etonda wana stade de martyr oyo etonda wana oyo pelouse oyo moto mo asala yango te ntina pelouse oyo papa chéri asala wana abeta wana nzanga aza koko nabeta wana tala na papa chéri abetaki ye plein ndenge wana sikoyo ndenge bakosanga na sous force wana ozomona teke eza mystique wana bajalou nde bazoloba eloko asika eza nango wana te ezalaka te eloko asika nini ezalaka eloko asika nini ezala ya wera na papa chéri bayemba déjà podium moko eza eloko asika te atali mamonike non wenge omoniteke na minute oyo ezolobisa bato yango elakisaka ya na succès donc ndule oyo esala plein osakana te eza na succès ozala yo moko ozomonaka bémission so babi baleka le biso boya mojimu toujours 2 fois 2 masolo ya carré BCBG bon chic bon genre 4x4 masolo oh sepena yango te soki oza marathon lelo soki oza koko so tokende totala génération oyo lelo oyo ye bafere egola bafali ipupa baheritier wata bafabrigas barobino mundibs badepli pomba nias et consort lelo soki otali mpena moto oyo mpena ameki kotia mwa bar likolo na bato tuna tangi etaki na génération oyo lelo te eza koloba te ezaka par rapport ya mwa analyse etaki yo parartiste bino nde bajournaliste bosaka baanalyse makambo wana bafanatique na nzela nga aza koko abeta papa chéri grand prêtre grand chanteur icône osakana te makambo bato mosusu wana ngana moloba oyo soboye wana makambo wana ngana yokoloba ngo te te eza na cadre kaka eteke eza koko chanteur bamaster bana mai oui mais ce que ngana kelobaki yo moto koleki bino oeza bino nde bajournaliste bifo osalaka makambo bosangani banini nde bosalaka obi yango bawar banini mais keo na minute oyo BCBG machine ya musique 2 fois tobetaki lobi biso obetaka tobeta omonaka enude bato batie 50 bato baye bapeye epi ozongi mpe kitoko masolo biso obetaka bamosusu ozoloba nayebi biso na kotanga yango nayebi soki BCBG machine ya musique ndetangi masolo na minute oyo depuis tu sikoyo okeseni ebetaka babetaka te okomprendre babetaka te papa chéri nde makambo so okotisa oiti omonake tobete nde tolobi tobetaki plein osakana te na black and white tobeta ye lobi donc tozobeta chaque tobeta même balendi bamardi papa chéri blagi te moko te na ndenge afo te naosiko mapisaka na minute bato batika maki mitema mapeso bafani bamona papa chéri nde okese fo ebetaka moto pambana asimaka amakambo bato mosusu wana bon entuka mina siko ndenge wenge esangani parce que boule ezali l'idée ezaki no wenge 4x4 bon genre ndenge bazalaka mais bamoni bato mosusu lokwa bakati bango na ceinture entre autres Rico Kobula Mbemba baeme bwanga Marie Paul Mwatayavu na kati ya projet wana baza te peut-être yo artiste omonaki balobiki eza mpona wenge 4x4 bango tout bon ntango babandaki ya wenge biso ezalaki te donc makambo ofo otika etambola ndenge ezotambola ngai makambo wana naza pete mpona répondre yango naesprit bien ozokomprendre wana eza makambo etali ngai te eza makambo etali grand prêtre vraiment bayebi nde makambo ezokende donc ngai eza koko ezaki ndule oyo ntango ekobetama baoyo bakozala wana misiki ebetama tona beso makambo ezala kitoko mpe kozala ya kitoko bakosala mpe 4 chansons ya baadministrateur donc ozokomprendre 4 titre na généré donc ozokomprendre biso olingi makambo eza po eza wenge ti succès wana eyozwa biso tu nango te moto mpo biso nga na azala koko ti apesaka mpe nuance ozokomprendre
si on a wengé ça on dit on se demande ba tout ba jeune peu mal comme boy on monte comme wengé pendant les studios ça réconciliation donc faut à l'esprit amour mais il se passe pas beaucoup dans l'esprit mais sur dans mon âme tout le monde c'est dans l'esprit mon robot na tike pe na ndenge système na ko inote na ko inote po zo comprendre ça va bon on ça boulot na donc respect na boulot na ngai respect na mokonzi na bakonzi donc na solo ke litoko na boulot ande inspiration tu ngolo bazolela mama kimi libala papa kotiki mario bana bakomite mote sali pe beta boyoka koto ba chipe ba wera bato ba leader basangani bango pe basangani Isakoko toyo koto wase quoi pe wase quoi na Koffi Olomide bango pe ba se réconcilier comment ne loko wana mote salinde mais balandi idéologie ça ma bête balandi idéologie à 4x4 réconciliation on peut balandi Koffi Olomide na wase quoi balandi idéologie c'est la polémique na biso OK yo lo bien autour na biso ba tenir ba idée à réconciliation ils a banana ba ena on est 4x4 so bango pe balandi pe bango amoni ka keno tetika so balandi et ça m'a bête et là voilà so balandi ça m'a bête ça dit Koffi Olomide wase quoi batali ka bête akoba bana mai wana basangani biso pe ka to tia na biso na se to sangana yo na biso na mtunanga wengeza génération donc wengeza babima bango moko ba fait babima bango moko donc blague ité na biso ba petit na ba vieux musu ba yebi ba Koffi ba bike bango ba wenge bima bango moko ba wase ko bike bima bango bango ba bima et papa wemba ba yebi ke wenge bima bango moko vérité vous qui ba yebi bima bango moko ba wenge bima bango moko biso ba biso la bana banda wenge ba bimisa bango ba sa te Koffi Olomide bima na viva là to ko le makambo wana te ngana biso ke na biso ke te kaspo lo bike wenge ba bima po balandi idéologie ndenge basangani wase ko pena Koffi pe basangani c'est yo to tuninga question nga le bel makambo wana te makambo ya autant yo no tuninga yo no bis ba kombo na ba yo ngana expliquer ce que balandi idéologie ça m'a bêté 4x4 réconciliation balandi idéologie balandi idéologie ça dit wenge bima yango moko so bango veut beaucoup la sala bango mais histoire va changer ba yo yebi ngana ko le bel makambo wana te donc on peut expliquer que nous avons fait le 30 juin mardi. On comprend deux fois papa chéri, le roi de la forêt. Après la vie aussi le prince allait encore baba c'est le goût. Tata Dominguez tout à l'autre mon premier ben ko tabango tout. Va passer au sangi tout petite langue capone ba 5 millions maniata ba petite langue capone. Va comprendre maman solo le yango wana. Ma solo monsieur ça yango wana deux fois. Merci beaucoup. Merci de commis la pratiquement na suka. Déjà Fisto Boko Fumola déjà. Merci beaucoup na Olivier Kipula dia tabao. Balobi Olivier Kipula dia tabao machine mbongo. Mo compte na dollar. Moninga batu ya Nikonzau. Merci beaucoup na soutien même merci na Pablo Kitamba la patron maison Kitam service. Joyce Mafola. Balobi Kingwe Bende motema mama Fleur Ilengisa. Nazaro l'excellence Patrick Mouya Yakatembwe ngaye. Patrick Mouya Yakatembwe. Balobi ministre de la communication média. Son excellence Patrick Mouya. Na bike kitam fuka comme c'est la message pas na et comment directement pas excellence Patrick Mouya. Il y a sa bouche autorisée. Il y a excellence Patrick Mouya. Deux fois. Voilà c'est comme ministre ya tutelle na biso. Vraiment merci beaucoup excellence Moussala Kitoko. Voilà porter parole il y a gouvernement. Vraiment to connaissons pratiquement la souka na éviter moi des 3 personnes de balandio poto kabona. Bon ouais na c'est pas librement mais on peut sera bambote na ngai. Il faut faire ça en ouais, il faut faire ça en beauté. La chérie Biangani. La personne. Chérie Biangani. ICSM. Célestin Massikini. La personne Thierry Betou, le conseiller. La personne sous Gade de Bokeli. Il y a eu le coup ça vient à Guy Okombe. Parce que la personne a donné Bokeli. Bienvenue Boyembe. Puis là. Le gouverneur Chantini Bilambaka, le suprême, le grand bac. Il faut éclairer. Il y a bien dans la piste, il y a bienvenue Boyembe. Le secrétaire, il passe à rapidement dans mon compte. Il y a bienvenue Boyembe. On va faire prêtre. Il y a trop. Donc il fait les mises à rendre Boyoki. Le 30 juin, il y a Boyembe, il y a par là.
PCBG machine à musique donc il y a une idéologie donc le stade on est au Inda Mabe vous comprendre et puis balle de match boss et lango et va frère nyamo boyebi apocalypse donc yo yebi la pesi sous ya Claude Ilunga en théâtre la pesi sous muntu nanga nani Calvin Baseka na Suisse yo yebi Calvin Baseka Stati Jamba na Irlande Stati Jamba yo yebi na pesi ba na Irlande nyonso ba mbote na pesi Frank Bondo motema dada ngalula Viviane Mabanza Kabamba Katanga JP Nzuluni merci beaucoup alingi bino ya trop donc bosse là ba dimanche soya merci beaucoup na Ferre ba Manissa balobi Ferre ba Manissa garçon bio Ferre ba Manissa Jimmy ba Manissa na pesi famille ba Manissa nyonso ba mbote deux fois merci beaucoup Ferre ba Manissa yo yebi kande to solo la merci beaucoup na Jimmy ba Manissa merci na batuto boza ko soutenir Zakari Mwamba des pros de l'heure merci beaucoup na batuto baza bon éparpillé à travers le monde merci na basel Nkolo baza toujours merci beaucoup na batuto derrière la caméra c'était Fisto Boro caméraman de guerre Maël Sadi qui na montage merci na équipe technique Mobimbo ils ont prêté ma main forte merci na batuto mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le vendeur de Rennes Obo sanate Obo sana 16 plus Avimba la carton. Avimba la carton. Danger. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabatutu. Merci. Vraiment bon continuer toujours qu'on s'abonne massivement à Tumba Tumba TV officiel. Merci beaucoup. Yoyebi Dani Den de Real de Madrid. Mutamouni Bakoko ya Lunda. Ya Laurent Sokoko Balobi les pétroliers. Deux fois Yoyebi Nazaro le Labino Toumabe. Merci beaucoup. Neng Bozo Fanta Masolo. Alex Fumuti hymne national. Portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na